La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de scientifique, la collecte la chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour famille. Malobi, la belle vie, aïe pas la star, abi la star couleur bondée, couleur à premier comme jaune. Donc la belle vie, il me doit ça dans la star. Yo maman suko ya donne e banate. Donne encore au final à Facebook. Donne au kaka ya. Les autres pays sur Facebook, tout le monde est abonné aux autres. Je n'ai de la femme, les amis pas la maman vie, pas la belle. Il y a besoin de bifo. After on le gros monde. La belle fille, on va faire un salon. On a besoin de sala, couleur, décoration d'affaires, idée dans la chambre, dans le salon. Besoin de la belle vie. Donc, il y a ça, on a bien placé pour le salon, on a reçu un caillou. Vous soignez qui coco mingi. Vous bien à la salle, on passe le numéro à la belle vie. Baby, moi, si mobile. La tiki de maison blanche, mais hein. Aïe, sur quoi t'es à l'eau sale. C'est quoi les mieux le bagnole de la scotch? Oui. Parce que peinture, tu as des peintures à couleur. Tu as pour ça ligne à la claire, clean. Ou tu as la pembe mais à couleur à moussous. Pour au baby saté, il faut toujours que ça la maximum pour et ça la différence. Et diviser à vos propres. Ok. Donc tu as pour ma côté autonomie peinture et zoité. Ok. Donc il y a dans le domaine est belé hein. Ils ont grâce hein. Nzambele makambo te babi tozala na suki tozala kwa mabi ya star na maquillage toza na kolamba toza na bokoko pe tozali olingi tanga wispe na mukonga tate zonga na mipikilité bo pikiliki nyoso tu oh mori de bande ko to kimi se mori toza ba na kasomo dans kasomo c'est normal kasomo c'est normal c'est intéressant quoi waouh pour ça peut-être vous que maman c'est pelite c'est mori de limo yo maman c'est pelite. Wow. Côté du colo va ça là, vous avez marqué des bandits souka. Babi benga la star babi la belle vie à Zawa n'a pas de compétence ba kwa ngola. Dina ba compétence so kwa ngo bandevra ba kokola bangolais, bis na ba kokola ngambu, biso fuza mutu moko. Donc ba lobby tout c'est soutenir yango to boy mkoto kufole te la biso polo non. Contribuer na business na ngai. Là, tu as contribué à l'eau au Mokonaï. Tu as dit que tu as fait des écoles, tu as fait des écoles, mais tu es malade à Corona. Tu as fait l'eau que nous avons fait des écoles, ceux qui ont fait des écoles. Vous n'avez pas des écoles. Et puis, tu as fait des Congolais, Mangolais, Bazana, Don et Belé. Don et Belé. Là, si nous avons fait l'eau au place, on a fait un Mbala, parti nous sous.
basa bondi yango tozoluka na komite na biso bakwambo toboyi mpasi bavandelaka maquillage bana ntongo ti pourkua okaka maquillage kolamba oyebi olamba te suki oyebi osala te kotia peinture na mire oyebi osala te yo kaka maquillage wango mpe ezala business te mais ya yo moko na elongi donc oprofite na yo na rien babi na lelo ezaka louange na adoration eso omonaka etan eza na 2022 na kosala boyaya na lelo eza louange na adoration Cela besoin de ça là, contacter la star pour appeler ce numéro, la belle vie. Je peux changer un peu vos couleurs. Hein. Yeah. Ya kama be oh la belle avande na avande Epe ulugani na pembe uchela mabaya. Nasina somba kama. Non, couleur on ressent la tendresse pour les camounis. Vous êtes trop sexy, hein? C'est pas couleur.
Next week, ben vas-y congé. Il y a un congé de base aux hommes, mais vous avez des minutes, mais il faut que tu continuer. Non, bien sûr. Tu vas aller dans Nanda. Ah, Nanda quand ndenge kendaka. Non, on va raisonner pété. Tu vas aller dans Nanda. Isso aqui. Ça musala ndako contacter toujours ma bien Star TV akopase bino numéro ya label babi musala ezosala ma a lokola mobali moto akosala ngo me mwasi ya buba ozwango wapi basa bondi yango tozoluka nakomiso akwangola basa boya ya aza na tante ke aboma libala ne likolo ya saki omobala asombeli esaki te aza kuna imoko asomba saki na ye parceke alobika odebrie na ndenge nini la belle oza concentré, hein? Ça la comme ça faut ça concentrer. Vous avez une tendresse à Moussala. Non, bien sûr. Eh. Et qu'elle date partout, hein? En tout cas, la belle. Babi mobile, oh, elle reçoit la belle. Pesa eka tendresse kaka. Pama tembongo, alukarango, miss makasi. Nete soka za mungala e. C'est pas des colonies bandeko nanga moso non mobala ka tendresse ka to senga na yo place onzali mkoloro ya la star la bi biso ka za tendresse kaka tendresse. tu sais bizarre moi eloko ka sala makaka
presque na fin. Suite à moussala na biso babi basa abonné tozoluka na comité na biso. Moussala mpe kitoko andeko na bongo azali vie à la belle. Aza na YouTube nous avons makambo na kati. Donc vous s'abonnez massivement. Et puis kaza amoureux na amoureuse na ngai. Ndingo linga ngai s'abonner na chaîne et pas vie à la belle. Et pour ça la biso bien. La biba sa makasa bondi ko to sunga kabango. To boy na ba YouTube to ba makambo ata na sasa na makolote. Net unazotana na unazeba ndenge nini yakocha kulia mala sima kutu la belle kutu ayate. Bareko la kaka. Bareko la kaka. Ça na biso esili ya bien jomona oyo balobi vie à la belle bayi bandeko na bocontacte soki babimosino ndako na puma mangondo neti bakaka eza biso ya biso bakwa angola kwa donc makasi ndeko na biso mwasi moto asali mosala boye bobenga la star na kopase mo numero ya la belle vie la star ekomaki couleur neti ya na oloba te mais la belle abomiseli biso déjà ozomona atango très bien vraiment voilà. La belle ville, on l'a vu hier, business woman. Matemi ba otana kata mabi Star TV, to moni ngo bani musala ne mira la star ezalaki na ngo bungisi yango. Ba biza la belle moto asala, on était sokolo banini, ba numéro de téléphone na yo. Ceux qui n'ont pas besoin de contacter, musai musala kami funwama ya yonte jamais sou mutuma ko bo amoko de mo ibi masolo ka ndenge le kaka. Coucou les amis de Mabi Star. Ya bino ndeko via oibe na komba via la belle via la belle pourquoi parce que asala nyonso kitoko plus bébé que nyonso to nzamba kelia kitoko donc ngape lokwa na ze kelia mne nzamba sala nga kitoko yango nyonso sa maboko na nga esala ma kitoko donc via la belle asala ka suki maquillage alambaka so za besoin do boy no temps so lamba o ta poser aide ya via la belle service ya lamba to za wana to za feti o ta besoin aide so lamba to za wana et puis suki ka wana te asala na ba peinture na ba papier peint o ngo beta tere na mur azawana o so mbita msu garde robe e binenge ya osala ngote compliqué o mutu azawana donc
service no suya kitoko via la belle azawa na suki maquillage kolamba et puis na ba misala ndako ya mike ba misala ndaba bi la belle otomba bazo banga comment moi ça zo attend couloir moulaïbo couloir la star moulaïka lokola la star mais aussi na ka na 2 jours à pambo silisi ko bato bazo banga ebisi bango nino bazo banga ba mingi déjà on nzuluka mais bazo banga kokota makango ko bongisa kula bazo banga ba okima mutu yo yesko ebisi bango ni pona te via la belle na lo bango da na zawana pona ba mama ba tante ba mutu nyonso alinga bongisa ndako pokap na lo bate ndako vandi il faut représenter yo so za mutu libanda ya wow c'est que koto po uta feza wow parce que la belle azawana via la belle azada juste pona ko aider ba ko aider au felete parce que eza musala facilité eza parce que cha pente za mabo passe eza musala muninga a osala to na boy na zala ba fi o ba telema balanda sima mibali ba sa kindumba ba za ko escroquer batu ngana nzimi na ye ko na apprendre na les locaux moko na zanga infantry donc azawana pra kitoko yo bengi total musala ndenge zali et puis to sololi donc tala ka ya bana mboka te to sololi mais ya ko sola na après bien na ndenge bokenda na batu wana te donc faut za gentil pour quand za boy na bana 4 ya miki donc otika bana na za bana 4 on za na 18 ans ça na ndogono te Marco we donc ça veut dire donc la belle za bana 4 donc 3 garçons na fille moko donc na bana ko sala raboki aussi bon c'est pas facile donc Bill Gates elle est là au fort Bill Gates donc on a Bill Gates de Genève tout ça là mon aller là au fort on a la belle bonne balle Bill Gates moi tout le voilà ba bisous merci et komi mbote na e komi ngap na lingi o mingi donc ya bino ya mwana bisous donc musala les ana primora bien yes donc là to sungana kwa to support each other donc to se supportaner au moins muninga asali loko oche muninga po la star pa okelo po benga peta su mundi bu moko pe aye batema na bango be na ba weekend wana ya sepe la bi petite na ngasa la musa to pourquoi pas la soutenir déjà façon ya kotombola musa na biso ba ko angola donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, bisous. Na de bolo musala we sili il faut la porte pour que mon pépé bima mo na couleur moulayi o mais moi na mo sa beta mo dans 2 jours à pamba si mo sa ba ndeko na ngai bo benga na parce que nous la belle vie pour na musala ba porte ba ne komi clean et komi pembe donc voilà quoi merci beaucoup na ba ndeko molandi musala ndeko na biso asali bo benga merci. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de santé, la collecte na chaîne de santé, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.